est-ce que ba orphelin nyonso tu baza ba orphelin nzala? C'est ça aussi. Ezana ba orphelin mususu bandoki azandoki aboyi délivrance akimi akova kuna azandoki. Yo zwi mbongo ne ozu elamba na yo ozwi opesi ye yebaka lokwa mutu azandoki ako freiner yo mbongo bato belle penza babengi nga na souhaité na ba orphelin nazo et puis au moins que no bande ko na biso baza l'étranger bazwi évangile ba bongoli évangile ndenge na bango moko. Mutu soka ngia kufa akende ke amona nzoto na ye amona séparation. Je vis la séparation des corps et de l'âme. Ndeni nzoto ekabwana mulimu nazo boya na kende na bino kete na kufa te mais no sentir wana okende et na ki pongi ezwi ngai. Ya mwana bato ya église mususu baliaka banyama te. Baliaka banyama te. Mususu baliaka misunite soso te nini te. Église baliaka na église ali loba. On baliaka misunite ni baliaka kasa. Mais bato mususu baya kolia bazwi maki bazo sa ngona ma forme le royaume nettement musuni. Wana ba paye ali loba. De baza wana te ba batika na ma posa ya mwa musuni muke. Liaka musunite papa. Chrétien solo ndoka kolia iti. Et le big sabiso ba sena nzambe za foi. Nzambe apambola bato catholique. Nzambe apambola ba musulman. Vraiment. Nzambe apambola bato missionnaire. Kuna sérieux zalaka. Ma sécurité. Biloko aboyo ezo sala mabone église ya missionnaire au côté ya lisouté. Au revoir na ba. Au salem soit 10 alem super côté ya lisouté. Mais église de réveil, yo moko lamuki boy, yo moko patron. Yo moko lamuki boy, oh babenga nge pa nzambe. Muto kotia doute na appel na yo. Azate, muto kotia doute na bandoto no azate, obandi yeso azalia esimi. Wana eza pona ko bebisi la pe biso bato oyo tozo ya sima msala. Les rapports sexuels avant le mariage n'est pas autorisé. Et puis ça mille nzelate. Les lobes mariage est en église pour la nine. Parce que bazo sa mariage. Moi je parle du combat spirituel, les combats du mariage. Musicien na protocole basi balana ba ibande anzoto. Les lots laisser aller dans cette église. Le rôle la frère oya sala rappelle ça ba donne dans cette église. Mais azo bimana c'est pasteur olobate. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité. Vous signez content en Aïe.
Mais pour vous m'en bien, vous avez la chaîne Moko, Saratola TV. Vous abonnez, vous m'avez contrat dans la maison ciné na Baxa. Numéro 10, il y a équipe. Nous avons Suisse, il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés, na Saratola TV. Vous avez un contrat dans la. Merci à vous. Perca. Bienvenue dans votre émission Analysons tous ensemble qui est présentée par la vôtre Sarah Tola. Comme invité du jour, les Lotozana, Dr Patrick Béni du ciel, le prophète Mobikisi, des retours sur ces plateaux. En tout cas, Tozo continue kaka na combat na biso na grand thème na biso ya combat spirituel. Tolobela ki ba combat mususu, totikala ki na combat de mariage et puis na combat des étoiles. Alors, les autres, ça la continuité, vraiment, il y a combat des mariages parce que combat des mariages, ils ont placé et simbi ma bota nyonso. Place il bachegi babima na combat des mariages, place il batu bakufa na combat des mariages, batu babotama na combat des mariages, inceste salami na combat des mariages. Donc, combat des mariages, et simbi base ya mabota nyonso ya bandeko. Alors, merci beaucoup na batu nyonso tu bolinga ke émission oyo. Bo like, bo partager vidéo. Na olinga avant au vando landa biso penza 5 personnes au bota la biso bokoti batali boso partager banda au partager pe na 5 personnes oyo yo yebi soit na ba groupe oyo zalaka parce que ça message moko est très important o ezotala na ba pagano na ba chrétien. Merci beaucoup na ba sponsor nanga Majabu Gospel Azir Jimajika Dasa, merci pe na ba partenaire nanga maman Gina Amatou Montema, papa Aaron Amatou le prince de Dubaï, merci na maman Madolelo na Germanie, Montema papa Samuel, merci na Melia Moeba la privée de Orlando Domingos, merci beaucoup Lissousou na Jenny Beta industriel moi c'est à Pembe, merci na président Charles Tamboué, merci na papa Diego Milito, merci Ebelepe na ba vrai nanga, groupe WhatsApp nanga Mobimba. 100% soutient la Tola raconte histoire vraie. Président bébé na Pessi Mbote, la présidente maman Nathalie na Pessi Mbote, Sol Mbemba, Sol Mbemba, la fille à papa, la Pessi Mbote, la fille à président bébé. Na Pessi Mbote. Bambote belé na Ozia Masamba, Bambote na Sarah Abwele, Pamela Kabeya, Edwige Kala la Bambote na yo. Bambote pe belé lisusu na Debo Bouchab, Clara Fikiaou, Celia Kike la Rose Bonga, Makia la Kumba Bambote na yo, Bambote na bandeko nyonso tout oyo boza vraiment connecté, branché pour na Hollande émission oyo Eliezer Kanu papa Edi MK na bosani binote maman Mapasa, number 1 officiel TV na pesi yo pembote Bambote belé na ma grande sœur chérie tata po Fapekato Bambote na yo bisiko zali. Alors merci beaucoup pe na bino babone na biso botala biso bobatama na sima caméra boko marate na linga bino mingi. Derrière la caméra tozana bon délivre bon seki. Soroza vraiment même langage nanga. Fungwela biso plateau. J'ai dit bonjour docteur Patrick. Bonjour maman Sarah Tola, grand esprit, première dame et puis futur député. Élection ceux qui retient mon tour et vous appelez bien parce que République est en pour ça battre la bino où vous réfléchissez ensemble. Au mon émission où nous réfléchissons tous ensemble, analysons ensemble. Et ça émission moko à la hauteur où yo au sala que nous battu ba ko réfléchir. Donc parler comme amka ya Bible dit. Mikolozo ya même makamba politique to lobela yango parce que tout ça c'est dans la parole de Dieu. Nanu essayé de voter et signer les critères ni makamnyo surtout et vraiment il cause à la formidable. Nzambe apambola yo pour na opportunité oyo pesi biso ya kwa sur na plateau na yo ya kitoko oyo
vraiment nzambe apambola ba sponsor nyo surtout apambola Papa Diego apambola bon délivre dans la caméra vraiment équipe Mobimba ya chaîne Saratola TV ezala beni na ba abonné nyo surtout o balinga ya biso na bo ba finga rapé biso vraiment to pesa bango mbote nzambe apambola bango parce que ba critique na bino ndeko sala que no biso to améliorer musala nzambe. Merci beaucoup Dr Patrick, ton absence bandeko belé ba koma ki va bengaki nga na yebi ke santé penza e dérangeaki yo makasi et na yebi toko lo banini pona bandeko oyo ba mankaki yo pendant un temps vandaki na ndako santé zalaki bien te soko kipe ko s'adresser to ko pesa biso mo information nini le kanaki. Merci beaucoup na kumisi nzambe na bomoyi na sali témoignage na ngai vraiment na YouTube bat nyos bazotala témoignage na ngai ezali boye nzambe azali Jova Rafa azamo bikisi nzambe vraiment abikisaka ya solo soko beleli nzambe otambo na bosembo nzambe akoyokelo mawa. La Bible dit il est l'Éternel, le Dieu qui pardonne toutes nos iniquités et il nous guérit de toutes sortes de maladies. Nazo profiter ko yebisa bato atoza na kati masumu ato longola bazemi ata oboma soko mikitisi opusa liboso na nzambe osengi bolimbisi akolimbisa masumu na yo pe akubikisa yo. Vraiment malade etunisaki nga nabelaki makasi vraiment et j'ai vu la mort. La mort existe. Bato belé basalaka mobulu bato belé basala n'importe quoi balbaki non li fait les raté liwe za raté liwa existaka. Moi j'ai vu la mort. Comment mutakufaka? J'ai la capacité d'expliquer cela pour bato bayeba. Omoni maman Sarah il faut autant mobanza. Vraiment. Message ni nzambe pesinga. Na malade o message nzambe pesinga zabo. Kolisa am message na ngwa. Kolisa am. Am ndenge zaboye ekolaka. Am evivaka, am ekufaka. La Bible dit l'âme qui pêche c'est celle qui mourra. C'est que nous autres corps te pour corps ezali, âme ezali, esprit de l'homme ezali, esprit de Dieu ezali. Chrétien zara être quoi trop partie, il a son corps, il a son âme, il a l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Ba païen bazar na corps, âme, esprit à pamba. Alors il faut que kolisa âme na yo. Ba kolisa âme ne loko nini. Ba kolisa âme na ba prière sincère et pas nzambe. Ba kolisa âme na kutanga parole de Dieu et puis au comprendre nini o ekomami kuna. Ba kolisa âme il faut une alliance na mosel na nzambe moko. Mutu oyo alandela kona ba prière alandela mabondeli. Mosel na nzambe moza permanent pona yo. Soko zana biloko misato wana te amne ekokola te parce que na kati ya prière ndi to mona pe jeune ezana kati wana na kati ya prière to mona que non sacrifice ezana kati wana na kati ya parole de Dieu to mona que non ba offrande ba makamebele ezana kati wana. Alors il faut autant la parole de Dieu que za muta prière que za la muto zana alliance na mosena nzambe nde ekolisaka am na ina profiter na lobalika moko boy na lobalika que non na lobango lelo so to kutena yo. Et ça, entre parenthèses, batu oyo ba pesa ba orphelin biloko na ba veuve ba biloko. Mutu a préféré a boy ko soutenir Moussa na nzambe. A boy ko soutenir pasteur pour pasteur a kolata veste, a koyali bomnene, azumbo on a soutenir ba orphelin pour comment soutenir ba orphelin. Mais Bible le bi bon moté. Bible so ba que non, celui qui donne à orphelin prête Dieu. Européen c'est pas orphelin ndengeni. Na Jacques chapitre 5. La religion pure consiste à aider les veuves et les orphelins. Religion. Dans l'église primitive, tant que vous êtes koufi, baye kol batikali, bali batwano teka ba bien na bango nyonso ba bozu na bango, ba bane ko yana mbongo na makola batoma, ba pesi pa batoma, batoma bane ko zwango, bazo kabola mutu na besoin na orphelin zoa, veuve zoa. Et puis pour mutu za veuve, il faut les 60 ans. N'importe qui a cause à veuve. Pour oser la veuve va reconnaître dans la Bible, selon la Bible, ma combien bateau lobby, il faut zababala que vous première femme légitime, au éduquer ba no malamu, ne cause à la veuve ba éprouver yo. Au les cas 60 ans, ce que les 60 ans aux veuve selon la Bible. Alors, les lobato bel bazube nga papa na kauki, na lesa ba orphelin na sunga ba orphelin.
mais ndenge nini nazokauka mbongo ezosila ngai. Est-ce que baorphelin nyonso tu baza baorphelin nzambe? C'est ça aussi. Eza na baorphelin mosusu bandoki aza ndoki aboyi délivrance akimi akovanda kuna aza ndoki. Yo ozwi mbongo na yo ozwi elamba na yo ozwi opesi ye yebaka lokola moto aza ndoki akofrene yo mbongo bato ebele mpenza babengi nga na sote na baorphelin nazo epuis omonake no bandeko na biso baza à l'étranger bazwi évangile babongoli évangile na ndenge na bango moko dimi kopesa dimi bapesaka pa baorphelin te dimi bapesa yango mosali na nzambe to na temple soko opesi baorphelin ezali offrande de miséricorde voilà. Oyokeli bango mawa omone wana entre parenthèses muke na nga na répondre par rapport ya grande préoccupation tozopesa baorphelin mais to progresser te orphelin ozopesa na oyebi état d'âme na ye mais soki mbongo na yo eye to biloko na yo babozwino babilamba mosali na nzambe azwi yango babondeli mpo nango baimmunize yango baprotege yango soki eke pa orphelin oyo aza motema malamu ok mais oyo aza motema mabe soki alingi asala mabe moto na nzambe ekobeta ye omonaki okokweya te okosouffrir te okozala baproblème te badifficulté ebele bokutana na yango parce que bokosama mo sans koconsulter basali na nzambe. La Bible dit ceci: confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous serez simplement affermis. Et à ses serviteurs les prophètes, vous réussirez. Aux hommes, on a différence. On a la ranzam, la batute te, batu baza batu kota la batute. Mais nous, nous sommes des hommes de Dieu. On est différents avec des hommes normaux. Voilà ce que je pouvais donner comme conseil. Donc, na zone de makamuna pour le non na moni liwa. Mutu soka ngia kufa. Akende ke amonaka nzoto na ye amonaka séparation wana. Je vis la séparation des corps et de l'âme. Ndeni nzoto ekabwana mulimu nazoboya na kende na bino kete na kufa te mais no sentir wana okende et na yoki pongi ezwi ngai bien aimé nazoyebisa batu oyo bazolanda biso sata asalaka na pongi na kolala na butu kolala ya molimo te kolala penda physique bo kolali pe apongi olali pongi bo ata na moi bako boma yo yango moni avolala conseil no peso conseil gratuit à prendre ou à laisser mais landa mamnazo bisayo soko moni ozo nimba to na kiti to lingo lala bondela nzambe ko sa masekité. La Bible dit il ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Dans la Bible zo baboy ezaki na mutu moko na maître ya elanga balona ki bablé mais na tongo ba ko ya kotala boye bamoni ivre esanga na bablé mutu na tuni maître abi maître n'est-ce pas tolona ki blé awa mais matiti oyo e wuti wapi siko mutu atuni maître ali maître permettre ngai na kata matiti oyo maître abi ko kata matiti te parce que soko kata matiti e ko risquer elongo la pena ivre zela à la fin de la moisson nde to kata matiti wana mutu na senga ki permission nga na ko senga permission te matiti mabe na ko kata yango na ko benga nango matiti mabe na ko boya yango ko lala kate sans que non obele la 4 barrières de protection maman Sarah. 4 barrières de protection zani. Barrière liboso, makila na Jésus Christ. La Bible dit par son sang, il a racheté pour Dieu les gens de sa propre, les gens de toute langue, de toute race, de toute tribu, de tout clan, de tout peuple. Par le sang de Jésus, Jésus-Christ a racheté pour Dieu. Bible zo na livre ya Jean, épître à Jean. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Il, c'est l'église. Elle, apostrophe, c'est le diable. Ils l'ont vaincu. Donc l'église a vaincu le diable à cause du sang. Barrière liboso en wana makila. Barrière mi baleza moto. Songola il faut bien la 4 barrières oyo. Barrière mi baleza moto. La Bible dit, il dit au sujet de ses anges. Il fait de ses anges un vent et de ses serviteurs une flamme de feu. Serviteur de Dieu, il faut comme yemoko moto. Kobele la moto te mais yomoko comme moto. C'est ça la deuxième barrière. La Bible dit l'Éternel est une muraille de feu pour Israël. Nzambe moko s'appelle muraille de feu pour Israël peuple naï. Et puis Bible zo babouy, c'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. Aux hommes importance à moto. Le feu met fin à toute contestation. Au moni ba moto ekeseni. Moto kolambela fufu
na moto eko kolamba nzungu ya fufu elambi na reso ya fufu elambi na moto olamba ngo elambi na ndako moto a degré wana. Deuxième barrière. Troisième barrière ezali ba ange. Là mo comme to parler sur l'angéologie. Est-ce que ba ange to rotinda ba ange? Ba ange na moto na leki. Est-ce que nzambe abenga déjà ange mwana e? Nzambe abenga ba ange ba na été. Ba ange baza bana misala ya bato. Ange ba commandera ange ndenge nini? Avant commander ange, il faut tambola via sanctification. Ange quand on ange wana, akoza pour yo, akobalukela pe yo. Ange ya yo, akoza pour yo, akobalukela pe yo. Ndenge nini? Yo longo makono ken hotel. Ange wana zotala yo. Otosima banzambe te. Parce que ange abimeli Josué. Tant abimeli Josué a tourné ange. Alors eti de notre côté, yo zana ngam na biso, ange abina zana ngam na binote, nazabina ngam banguna te, je suis le chef de l'armée céleste. C'est lui qui est pour moi, je serai pour lui. Waza contre na on appelle contre. Ange aza pour mutute. Ange aza na azalaka na nini, azaka na comment, na mili, azaka na intermédiaire. A tellement joué rôle de médiation, voilà les mots. On a luka. Il fait la médiation. Si on a pour lui, on a pour lui. Si on a contre lui, on a contre lui. Ange batinda ange ndengini. Là tu regardes angéologie. Et ça na ba chérubin protecteur, ba chérubin simple bazali. Et ça na ba séraphin. Et ça na ba ange Michael. Et na suite naïe. Et ça na ange Gabriel. Na suite naïe. Ba angéologie et ça makambo belé autre lobela yango. Et classification ba ange. Et ça a deux types d'anges, les anges terrestres et les anges célestes. Les anges célestes se divisent, se comportent en deux. Il y a l'ange de l'éternel, on va commencer dans la Bible avec un astérix. Et ça a des anges, on va commencer un astérix, des anges envoyés, des angelos, des apostolos. Et les anges terrestres, on a trouvé l'angéologie. Dans notre commande, on a des anges qui opèrent dans butu, na moi, comment batinda kabango. Et puis ce que tinda yoki te nini osala pona ye. On trouve le mambo ba ange. Troisième barrière en one. Quatrième barrière c'est le nom de l'Éternel. La Bible dit sous le soleil, il n'y a qu'un seul nom parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés, un nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ. La Bible dit le nom de l'Éternel est une tour forte dans laquelle les justes s'y réfugient. 4 barrières. Si quoi on a na 4 barrières nous souvent maman ça. Ce qui n'a na ngote mais analysons tous ensemble et puis na kanisa kiyo. Na bi ce qui na kufi. Maman ça on doit annoncer yango. Docteur Patrick to ça analysons tous ensemble a kufi. Engeza ndenge ni pona bafana ya Saratola. Engeza ndenge nini pona mokili mobimba. Et ce qui mutu anga kufa regretaka. Na bandi ko regretter analysons tous ensemble ndenge toté ya sang malamu awo. Ndenge na zo expliquer makam oyo. Et ça n'a pas si. Na bandi ko regretter mwana na ngai. Na bi fona sala testament. Na sala testament ya audio. Parce que ma boko eko ka soute fona saka audio. Muli mo ipsinga zela nan. Na oki esprit na ngai ekei. Mais ame na ngai soke zaki mwana muke kola kite. Mbela zate. Esprit ekei. Et se séparer na nzoto. Bat palo baka ote soki mutakufi akendele soki wapi. Ngana monika yono esprit zokende. Au moins de l'autre côté, parce que Salomon lobby, ceux qui sont morts, leur mémoire est oubliée. Si on a fait mémoire, on a fait beau sanama. Au Kennedy, on s'est retrouvé sur le Nozé Lanzame, au Kennedy, on a Saint d'Abraham, au Babengi paradis, au Yesu Abissé Moïbianabi. Aujourd'hui, nous serons au paradis. C'est le Saint d'Abraham, les lieux du repos. Nous l'expliquons comme sous Awa, il y a les lieux du repos. Les lieux du repos, ça divisé en deux parties. Lieux du repos, Saint d'Abraham, na Sheol. Sur le Lanzame était. Au Kena Sheol, sur celle en Zambie Koufi, au Kena Paradis, selon parabole où Jésus a pensé que parabole à Lazare, à l'Obaki, les riches mourirent, il fut enseveli, les pauvres Lazare mourit, il fut transporté par les anges jusqu'au sein d'Abraham. On a trouvé le alors, Am Nangata s'est séparé, bongo, Nabani Koloba, Nabi Nzam, qui est derrière cette mort? Fongo la mise, non qui mise sur Nangaya Am, il faut parce que Am est Amoutou. Ok. Au moins, il tangu Kaya Bomi Abel. Balobi, le sang d'Abel a crié. Abel n'a pas cher de Kufaki, mais
makila na ye ame vanda na kati ya makila yango na bato ya église mususu baliaka banyama te baliaka banyama te mususu baliaka misuni te soso te nini te église baliaka église ya liloba on baliaka misuni te baliaka kasa mais bato mususu baya koliaka bazwi maki bazosala ngo na ma formule oyo neti mwa musuni wana bapaye ya liloba de baza wana neti batika na mwa posa ya mwa musuni moke liaka ya musuni te papa ozomona. Alors nakata makila mutu mbaza nakata makila âme siège de notre sentiment. L'âme c'est le siège de notre sentiment, c'est là où la pensée existe. Et puis âme nenzambi ya kosambisa âme c'est une autre personne parce que Bible zoba au son de la trompette à la voix d'un archange à un signal donné. Nous les vivants nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts en Christ. Les morts en Christ premièrement seront ressuscités. Ensuite, nous les vivants, nous serons transformés. Nous allons monter à la rencontre de l'époux. Où on a une trompette sans éclat. Parce que des trompettes avec éclat, autre balelo. Aux autres, quand trompette avec éclat, mais tant au retour à Jésus-Christ, c'est Rosala. Et aux trompette sans éclat. Où on a battu, battu, marque, saut, il y a élévation. Il y a pour m'attendre, et Bible Zolbakeno, nous autres, nous serons transformés. Tant qu'on a transformé, tu l'as dit corps au babeni théophanie. Et ame va na kati wana. Et to yeba na batu ba kufa, na batu ba kufa te na batu ba keli felo, na batu ba keli felo te. Alors ame e yebaka. Siko ame nange fongoli misu nango. Ame wani olbe tala siko soki nana ko za simali wana. Nazo bisa batu boy. Chrétien ya solo ndoka ko lia iti. Nazo bisa yo chrétien ya solo ndoka ko lia yo te. Même si tu es malade, même si tu es dans le lit de l'hôpital, David a dit, quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Même à ta olali na kati ya koma. Soko banga nzambe. Nzambe akotindelo ba ange ba ko secourir yo. Okufa ndengwana te. Je profite pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu à tous ceux qui sont malades, ceux qui me regardent, ceux qui nous regardent dans cette grande émission. Analysons tous ensemble. Parce que je suis le prophète Mobik ici. Je porte le nom de mon grand frère Jésus-Christ. Jésus-Christ m'a donné des capacités surnaturelles. Tala maman Misha Mandoudi. Natangi comme on a yé. Parce que a tine un témoignage. A lui papa n'a témoigné. Maman Misha Mandoudi. A en Amérique latine. A ce problème à Kobota va médecin babinaye. Maman Misha. Au Kobota na césarienne. Nous avons un hôpital ouana. Ce qui m'a dit, nous avons un hôpital na césarienne, hôpital kuna. L'hôpital est comme un système en Amérique latine. Ce qui est kuna, balongolo barin, balongolo barin, balongolo bamichopo blo akati. Au moins les gens sont normales au boti. Après une année malade, on a témoignage naï. Je publie même les témoignages là. Batu baza ba témoin, Maeva ko Maeva aibi makam oyo. Maman Angèle Rosie Kiliko aibi makam oyo. Preston aibi makam oyo. Est-ce que vidéo nango ezali poto balancer? Image na yaba audio nango soki yemo parce que azamo siabatu, azamo sa grand artiste en Amérique latine. Alors hier le roi selba audio, na publié ba audio. Maman Solange azana ngo. Toko l'exango pe? Oui, audio ezali. Ah, audio ezali. Audio ezali. Audio ezali. Audio ezali. C'est important pour nous édifier bana nzambe. Maman Mishawana a eu problème. A eu problème il y a Bobota et à lobi boye. Docteur Patrick, bonde la pona ngai. Balobi na Bobota na césarienne bi okobota na césarienne te. Attendez, je vais vous faire voir la conversation. Voilà. Bonjour papa Patrick, pardon, sambela pona ngai, bajo oyo, ba médecin baza kotunisa ngai makasi balingi basala nga césarienne pona bota. Naza pe na pasi ya libumu ndenge mwana lingi kobima, mais azo kobima te pasi makasi après surtout na butu pasi eleki makasi surtout na butu. Ngana commune ndenge nini? Okobota sans césarienne. L'ange de Dieu t'assiste maintenant. Que l'esprit habille ces textos. Même maintenant, on a commis le texto. Dieu est capable. Bah, audio ne yango yo. Bah, yeyo. Au moins, photo na na moi. Aboti. A commis en anglais. A commis thank for all the prayer. All is well. Delivered normal. Tuesday at 5h30. Voilà. 17h30 à pourquoi? Naboti mwana mubali. Yeyo. Na mwana ya 8 kilo. Ozomona ngana komeli action de grâce César tina offrande et puis témoigner na lingala maman témoigner lingala maman anglais oté ngai ko maman anglais et comme ndenge nini
osala prière na lingala obiki comme ko mala anglais anglais ba audio ne yango yo na ebité audio ni eleki tellement ebele na ebité na c'est la sota moko kaka na chata moko merci maman Sarah bat balanda témoignage nzambe asalaka mais diable yaka kobundisa bato na butu souvent na butu totika na bandeko balanda témoignage et puis tozonga to continuer pour un commentaire. Naboti mwana na 17h27 na le 5 mai na ba 20 na bandi kolala infirmière abengi ba gynecologue na province mususu apesi bango report mwasi wana congolais wana moko aboyaki bakata ye aboti normal aboti pe mwana munene siko tokosala nini balobi oyo eloko tokosala eza te aboti normal bocheke ye kaka apres wana akozonga na ndako mpo iloko tokoki kosala eza te mpo na médecin awa na l'hôpital awa bakoki kosala ba surgery te bakoki kobotisa yo normal mais makambo ya bacésarien bakoki kosala te mpo bakata yo batran bakoki kosala yango te kaka makambo ya mokie balobi te ndenge aza koyoka malamu ocheke ye kaka akolia biloko na ye musala na biso mpo na ye esili tokoki ata koyebisa ye kopesa ye conseil te mpo aboti mwana ndenge aboti mwana normal akufi te mwana akufi te toza na posa na ye lisusu te siko balobi ye aza koyoka biso lisusu te toswa na mobali na ye mpo mobali na ye aza moto ya mboka awa akoki koconvaincre mwasi na ye afanda na kati ya lopitalu ti makile na ye emata sikoyo médecin wana abengaki na province mosusu asiki kaka alobi siko topedre ye kaka boye bango balobaki kaka topedre te bato mosusu baza bakondima césarienne mais ndenge andimaki te topedre mwana wana kala luka kaka mwasi mosusu tozwa ye otindela biso ye awa mpo biso mpe toza awa toza besoin ya mbongo mpo tosala basi bacésarienne mpo ta wana oboti normal mbongo ekokota mingi te me ta wana osali césarienne mbongo ebele kokota nayebaki te me sikoyo nayebi na comprendre sikoyo ape ta wana oza kosala césarienne bafongoli nzoto na yo mobimba bakoki koyiba yo bamichopo to makambo nyonso yo pe oyebi te to bakisi bakopesa yo okoyeba pe te. Merci beaucoup pour l'année témoignage oyo boza édifié aza ye moko te eza na bato ebele oyo babenga de partout bato babiki na malade ba rein eza na mwasi moko boye mwana tanga komona eza te moko mosusu nayebisaka yo awa mwasi oyo nafutelanga mongo mpo nasala émission na chez biso TV à partir ya France mwasi oyo nazali na koma makambo ebele na nzoto ne bamaladi ebele mwana tanga komona eza te natanga na profil boye namoni jeune fille moko balati bodi alati nabi bonjour maman mwana yo abi ngai yo komi bondenge nini abi nakenda na Allemagne nazwa mopepe okozwa mopepe na Allemagne nini nabiki te okomi bien nasali 3 jours d'émotion parce que namona bafoto ya koma moto asali vidéo atineli nga ndenge aza na koma eloko ebikisa biso basene na nzambe eza foi soko oza na foi te yo moko ata paster oningana parce que olobaki no moto oyo abika ndenge nini mais l'éternel est vivant il guérit maman Sarah na subconscient wana na place on okaki voyage ya et âme na ngeki âme bandi kotala siko nani aza simali wana nga namoni moto te na bi c'est que
ezaka malade normal ndé mutu ebundisanga na liwa pe normal parce que la mort se promène avec les séjours des morts. Mais bon, ça va. Nazo bengane loko noki makasi moko etelemi na kati ya nzoto na ngai. Esprit de mort existe. Makasi etelemi na kati ya nzoto na ngai mal moko ba pesinga psaume 23. Tanga ka Bible ko bikisa yo. Na psaume 23 babi l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, cela veut dire ils a conjugué dans temps présent. L'Éternel est mon berger maintenant. Mais je ne manquerai de rien. C'est que na fiti nos angelo mon côté. Il me fait reposer dans des verts pâtirages. Il conduit mon âme près des eaux paisibles. À cause de son nom, de sa justice, d'être au vivre. Quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. L'Éternel dresse en face de mes adversaires une table et loin d'huile. Ma tête et ma coupe déborde. Tant on a banni qu'on réciter, somme wana, on a banni qu'on s'amène. Nous ma casse une après n'est qu'on s'effondre. Les bons zambés, na osé la casse oyo, yokoya sur les vents. Mais dans la tête, am nangé zongaki. Et zong sur les sangai nanzoto. Pourtant on a kene kuna na oboya liwa. Conseil, kolisa am na yo. Ceux qui am nos amwana muke, ceux qui am ne bimi manefute, et bimi ceux qui a pembete, et si min étaient aux amwana muke. Bakolio pa bandoki ato kende l'église ato samilaka ba chrétien ba kufaka bakolia yo ato za chrétien bakolia yo chrétien nyolo belongo chrétien tamu banga nzamete chrétien na vie de prière vie de sanctification vie de jeûne aux en alliance na mosana nzamete bandoki bakolia yo et puis ekope sa soni na église balé mo Christ zo mo Christ za lembele bébé spirituel. C'est ainsi que Dieu m'a guéri. Yango nazo annoncer avec force que Jéhovah Rapha existe. Amen. Et il guérit ceux qui sont malades. Amen. Malades à forme nyoso. Et à la sida, l'Éternel mon Dieu, le Dieu du docteur Patrick, le prophète Mobix est capable de te guérir. Amen. Malade à AVC. Et à malade nin, Dieu est capable de tout sauf rien. Voilà mon message. Et puis témoignage nanga, qu'on glorifie l'Éternel, le Dieu capable de tout. Atoza yomoko. Yangwan mama Sarah, il faut maman libala. Il faut être babala. Kozala yomoko nanda ko beli okufa. Muto me hôpital nan. Nana benga police, nana benga médecin, nana benga ambulance. Yango tolo bela les combats de mariage, diable alinga kate batu babala. Yango to yelia walikamwa les mariages. Ça c'était un témoignage qui a précédé ces grands parties du combat de mariage. Voilà. Merci beaucoup, Dr Patrick. Toko a vraiment un sujet dans cette émission, combat de mariage. Tu as eu vraiment besoin de témoignage parce que c'est très important. Mais na olingato zwata moi 3 minutes, na zwa point de vue na yo étant que serviteur de Dieu. Tout le monde a qui ba scandale et les canaux qui na réseaux sociaux à pasteur Denis Lessi. Voilà, ou à Lubaka à chaque fois, sera yo sala ba émission na ye. Mais lelo yo tomoni akeko luka kulutu na bino pasteur Kiziami na pasteur Albert Kankenza pona ko kende ko accompagner akende ko senga pasteur Mike Kalambai pardon. Habiter réconciliation pastorale wana esali on une impression na yo d'abord comme on a que pasteur Denis Lessi à reconnaître na ba émission kasala pasteur Mike Kalambai mabe et a sengi pardon na ba émission aketi ko luka epe amikiti si a senga pardon. Merci beaucoup. Est-ce que ça m'a besoin de pardon? Ah? Est-ce que ça m'a besoin de pardon? À senga pardon. Problème est ali boy. La Bible dit avant de parler, il faut tourner la langue 1000 fois. Yo yebi ke non neza boy o ko agresser mutu, o ko attaquer mutu. O limo saka base. Non. Il faut donner de la valeur aux hommes de Dieu. Nous les hommes de Dieu, il faut valeur wana. Et à la réciproque. Kulo tunangai deni. Il faut n'appeler ça valeur. Il faut n'appeler ça honneur. Il faut appeler ça valeur, appeler ça honneur. Parce que Mike Azale qui n'est pas n'importe quoi. Non. Il faut qu'on garde ma valeur wana. Que au salamabe, na simo que nous recevons boli, mais c'est après avoir au salama pétage. C'est ça ce que nous ne voulons pas. C'est ça ce que le prophète Mobi qui ne veut pas. Nous voulons sauver l'évangile, sauver les hommes de Dieu dans le bar. Moi, nous pas comme un pasteur. Il faut 20 ans. Moi, je ne Mike. Avant c'est l'anzambe lelote. Ngana yebe na va na lingwa le va na kabalo va na kalemelembi.
kala azoluka elongi na nzambe na ntango batoma lokofi akanisaki no akoresi esimba te ndeko toma lokofi akende poto atikala akangama na nzambe koluka nzambe te ti lelo ozomona kofustiger l'œuvre du Saint-Esprit. Ça c'est mauvais. Nous condamnons cela. Cherchez le pasteur Kakenza pour aller demander pardon. Cette démarche est malam. Mais pourquoi au préalable autant à la Bible oyebi ke no oloba mabe ya moninga te okosala moninga mabete yeso lobi boye nazaki malade opesa ya koliate boye ko talanga te nazaki ya kolata opesa ngate nazaki na prison boye ko talanga te batuni babi ta uni yokoti prison mukoni yo bane kobela albi chaque fois boko sala yango epa ya balingami bajali na bino bozo sala ngo epa na ngai soko se moninga mabebe ko senza mabeti tango zo buka moninga yeba ke no buki nzameti tango zo exposer makamo mariage oyo ozo exposer moninga yeba ke la Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a joint ko kabola libala ko sala mabe ezala ndenge belé en parole ou en acte. Ne faut plus poser ces actes-là, ce n'est pas bien. Nous, les hommes de Dieu, nous devons garder notre valeur. Au jour d'aujourd'hui, papa n'a pas confiance, mais ma caméra kamikolo de lebisanga. Papa n'a pas confiance, mais ma caméra kamikolo ba pasteur. Moi, plutôt connaître ba nimezate. Voilà comment le diable travaille au travers les hommes de Dieu. Comment il travaille? Il travaille à travers les hommes de Dieu. Pona nini ko bebisa réputation ya ba pasteur bien nzambe apambola bato catholique nzambe apambola ba musulman vraiment nzambe apambola bato missioni kuna sérieux zalaka masekite biloko aboyo ezo sala mabone église ya missioni au côté ya lisute okovanda na ba okosala msota 10 ale msupe côté ya lisute mais église de réveil yo moko lamuki boy yo moko patron yo moko lamuki boy o babenga nge pa nzambe muto kotia doute na appel na yo azate muto kotia doute na bandoto no azate obandi yeso azali ya esimbi wana eza pona ko bebisi la pe biso bato o tozo ya sima msala. Ça je vous le dis, je suis clair. Mais pourquoi n'est-ce que ezalaka ba buzz mais ba buzz na presque nyonso so itolandi azo salir ka basani na nzambe. Ngana zo baboye. Derrière toutes ces histoires là, il y a un esprit. Quel est cet esprit là? L'esprit d'apostasie. Quel est cet esprit là? L'esprit d'antéchrist qui sera antichrist. La Bible dit Satan entra en David et il fit le dénombrement du peuple de Dieu. Satan au côté la n'importe qui, à côté la moi, à côté la mobali. Dans le jardin de Satan à côté la Ève. Aux hommes. Il y a un mariage. Il y a incompréhension. Moi je pense que non, la démarche est bonne, mais au préalable, est-ce que la Bible dit marchez selon l'Esprit Saint et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quels sont les désirs de la chair? Koyina, kofinga, kotuka, kolobamabe, kotiola. Et lelo, et komakeno ya pardon. Avant pardon. Pour nani no bongisa ki to tourna ki langue 1000 fois te. Okolingaka ke no olobamabe, osala mabe, na simo senga pardon. Non. Osengi pardon. Mais mabe o esalami, ba verre cassé. Est-ce que il vous a réparé? C'est irréparable, hein? Irréparable. Raison pour laquelle je demande au peuple de Dieu, au ministre de Dieu, avant qu'on le balikam, il faut tourner langue na yo. Et nous qu'on le non, sagesse il fait ça là. Ceux qui sagesse c'est ali, makamo yekende le bosso. Ceux qui sagesse c'est ali, bolingo goza. Et en plus c'est là il faut tout ça na bolingo. Bolingo ne ça là que no olba mabia muningati. Amour continue au soupçonner que non muninga va ko salva non non. Ou bien au détruire ton foyer muninga ou bien non, ça ce n'est pas biblique. Tout ça c'est le diable qui combat l'église. La chute viendra. Mais malheur à la personne à travers qui le malheur passera. Mabe koya kokoya kozala, même maona muto kozala canal par lequel mabe lekeli. Ce que mabe lekeli nzela na yo. Malheur. Voilà. Merci beaucoup, Dr Patrick. Tu continues à faire combat de mariage. Dr Patrick, les rapports sexuels avant les mariages. Les rapports sexuels avant les mariages n'est pas autorisé. Et puis ça mille nzelate. Les lobes mariage dans l'église c'était pour la nine.
Parce que bazobundisa mariage. Moi je parle du combat spirituel, les combats du mariage. Musicien na protocole basi babalana bayiba ande anzoto. Protocole que nous là il pas musicien. Oyebi papa nanga mulimu. Oyebi ando sandeni. Oza célibataire. Akoelo na ndako na ine. Hey. Na ine ko abimeli na ndako. Bongo akangona mwasi akangona protocole. Ba papa mulimu bozo na bizaleli oyo. Ah, docteur. Ba papa mulimu bazongi na bizaleli oyo. Ine abimeli na ndako yose ko afungol so akuti oza libre osambeli abeni aleki. Ata mona ba frère ata mona soda. Bongo akangona mona bato moyemi. Oza un problème. Lelo laisser aller dans cette église. Le rôle la frère oya sala rappelle ça ba donne dans cette église. Mais azo bimana c'est pasteur à Olobatin. Les prophètes mobi qui se condamnent toutes ces histoires là, ba acte oyo. Et puis comme ba papa baza mbongo tata ba maman baza na mbongo pe dans cette église. Yé pa robima pe na mo ba jeune pe, ba jeune musicien. Donc vice versa, le roi moi c'est Potiphar, le roi bimana Joseph dans l'église. Les rapports sexuels n'est pas autorisé avant le mariage. Yo kabat mususu. Oh non, est-ce que lama, okosome lama et otala lama te? Ata yo mo docteur, mais quittez. Ba frère mususu bazo manze mon frère JDT mulopoi. Ba le JDT ayembi no, nzete afine école na dans le pango. Babuka te, école na le pango afaka no bateka mbuma. Il faut que no babuka. Tomeka. Ah nzambi nanga komeka te. Ah. Jeune komeka te. Ah. N'ose pas les rapports sexuels avant le mariage, c'est interdit. Oyo zo sida. Oyo zo sida. Oyo santé. Muto ko santé wana. Docteur, na kato normal parce que amekate to dimi. Bako mana libala boye, papa zarade na ba problème. Atele marate. Siko yebsanga libala na ba osuka. Ko oseki omoni ngo seki. Na ba commentaire kuna ba bagangi. Ba osuka. Ah, maman Sarah, en tout cas, vous savez, émission n'est pas facile, tes questions, Benzambi. Saint-Esprit, donne-moi la sagesse, l'intelligence pour répondre. La question, boye. Mais moi, c'est un mot sonant, tout na. Au même hôpital, bah jouer. Avant que nous nous mettions dans la première division dans le stade, bah même à jouer, bah ça, bah on va tester en autres. Bah il va soit impuissant bien impuissant. Ils sont à l'hôpital, maman bien jeune sœur, ou même fiancé dans l'hôpital. L'hôpital où il y a papa ou anaté. L'hôpital où ils sont naître. Soit côté à Batunayo. Docteur, est-ce que Léon a qui chasse Batuni balé va salir fiançailles na bango balingani, babi misara bon na ba auto penalty ça soki yo bota kaso. Mais quand c'était ngazo répondre yo parce que cet esprit de plus nga sagesse oyo. Il faut pas qu'il y ait l'hôpital. Pas que l'hôpital ça. Pas que l'hôpital ça. Hôtel ici. Batalisa wana pani so. Pour papa. Pour papa so ibo pikili kezo sala. Parce que so papa pa yebine musala payer té. Mais papa oyeba musala tala nga za diplômé éducation à la vie. Balbi boy. Pendant les rapports sexuels, mobali ninga zabu azala peni mkuse bien mulai équiparate. Ndenge kaka koyeba ndenge ya ko utiliser yango. Siko papa yebite. Papa soka yebite. Omoni maman par exemple Rosa Mungala. Keno ayebi musala ebele kuna tsoki ndenge nini. Maman pa yebite. Ah tozo ba pa nyoso docteur. Bon. Omoni so maman yebite papa yebite yango ezaka exiger mobali faza chaste, moi faza vierge. Baba na bongo poli kamuza te donc moi boyebi mukia mwasi wana mobali wana mona ngo spécial. Moi boyebi mukia mobali wana moi so na mona ngo spécial ba suki bongo. Parce que soki maman yebaki mingi et que non papa yebite. Papa ko meka maman zo mo ka que non maman ko mo ko seya papa zo ka litanga mbula mabe makasi pe susu. Ozomona. Alors na nyonso tuana soki bolingo ezali moi so yebisa papa. Ah. En tout cas combat de mariage yo eza mystique. Ba minute tamso de toza na biso kala les rapports sexuels avant les mariages to sukara a yango pe thème na biso. Voilà. Donc moi si il faut se contacter na bon professeur bimi que non maman il faut ba la papa. Papa ebi musala makasi te. Maman il faut ebisa papa que non neza boy moni ngai naza nga ngombe na lokele. Biso to na biso ba to mai. Ce qui passe païen. Biso ba kata biso so ba kamoso ki ndenge nini wana. Tala biso ki neboué papa ça exercice tel
maman ko lambela pe papa ba aliment tel ba aliment ngo ebi yango pe docteur oui oyebi ke non ba aliment tel ko pesa mbali makasi olambeli mobali oyebi ke non na les rapports c'est un nutritionniste était moi ba nutritionniste nde ako ya akopesa ke non teta mususu que lambela papa dongo ko lambela papa ngai mingi te po balwa ke non ngai o so elemisaka papa alors éviter ba ngai lambela papa ba mika babike no renforcer ba rein ozomona moi na peso quand même ndamba biloko ozomona éviter ba biloko mususu ko endommager Caracas alors lamba biloko ya bien pour que no efani sa papa kitoko makasi docteur nazaka na kati ngapi nazali apona ko répondre tango lobi na biso lobi ke soki mwasi aza lokwa ebale mobali to sexe mpenya muketo ya munene ekipaka te mais sikoyo yango wana il faut avant le mariage to meka pona nini obosani ke batu na batu bana shwa na bango tolingani tozobanga nzambe tokobima akaka soki to balani sikoyo ngana lingaka peut-être bopikiliki ya munene yo kuna nzoka bopikiliki ya muke donc dato suka kasi te monde za boye banani ba sexologue ba yebi il y a des centimètres tant on même mbali n'est pas sexologue que no bobale donc il est pas sexologue mais kasi te on même en hôpital pas sexologue OK po oyeba centimètres na volume OK siko OK au monde na mozali sumute mais côté comment on a dit comment on a dit la petite vient à manger la Bible dit la femme vit que non l'arbre était bon à manger vie que l'arbre le fruit de l'arbre était bon à manger elle a mangé et elle donna à son mari qui était à côté vision si tant que pas sexologue ngana omona te sexologue kapesa nga akopesa o maître équipe eza valeur à cercle non ndenge banzete ala ba mesure nzete na maître équipe ba peso centimètre no za 15 18 bien ndenge ni keno na érection akokoma na autant sans érection za autant bon moi si ndeko moko aza branamiste akeno bala ser moko boy kan neza ke no bozela ti mariage tant on va la sœur azaki na ye wololo frère atomoki bon papa il faut s'assurer na et pas maman ce qui taba maman c'était comme déjà moi si faut ça clair que non papa ne molinga boye taba maman et c'est qu'elle déjà donner na zaliawa na koma na bangulu na ba soso taba maman et c'est qu'elle comme ça mbali conscience n'est pas boyeba mais soko bombeli mubali en tout cas et cause à risque même si balinga bongo te alors mobali et pas moi s'il faut même m'appeler moi si na hôpital et ce que moi c'est que noter tabessé qui est déjà OK mais ce que noter tabezali il y a possibilité que découvrir un peu l'hôpital ba médecin ba non oui taba maman jusqu'ici ezali nan et au la dot au peut ça peut bon taba maman à part docteur ba ketolo bara numéro à sapato na yango ekokana. Est-ce que nzamba ko sa biso mesure de grâce te po ekosimba te docteur? Bon, ngana zolo bana Bible. Bible kinde biso eska tozali. Mais na ba tradition mususu. Daka ozora moi si ba otinda kana ekola ba ya mbali. Comment? Na famille mbali. Kendo saka misala kuna, kende ko lamba kuna ba découvrir yo. Wana na ndenga bato mukili. Mais yo zola na biso. Ba mutu nzambe. Oza sera Christ. Yo yesu abiwe ce que la ninga bo meme kulus porte la croix c'est ça ba paye ba ko sama na bango ndemwana selo ba etini selo ba tribu mais toi porte la croix tu dois attendre et puis kisami kolia mbuma avant les mariages voilà bato siko balé déjà mbuma avant les mariages bato balé mbuma ba botiti na bana ah maman mokonzi. En tout cas, bateau oh, balembuma avant les mariages, ça les rapports sexuels avant les mariages. Mais c'est déjà consommé. Et bobo tiba na bovande sika moko. Là, il faut expliquer bien ce que bateau oyo Bible zol baboy. Ce qui mobala ke ko dévierger moi si ya bateau. Il faut balaye obligatoire. Ce qui papa ya moi si wana aboy que nos jeunes garçons oyo abala moi na été mwana mobali oyo akofuta mbongo ya dot kaka omoni
c'est que bazo reconnaître na Bible pe soko sali acte ya bongo bongisa soigner pona batu nyonso to basali ba acte ya bongo ba bongisa ba soigner donc baba la basi wana soki ovandi na mwasi ya batu na kati ya libala kwa kubenga mwasi ya batu te o lisumu bima prière na nganza te vana na ye bongisa soko bongisi nzambe ya kosipela mende bovandi wana o te bozova na vie ekobo bova na vie lisumu te bova na vie ekobo ndenge nini eta wana basi baboti bana eta wana nzambe akondima bango na eta wana mais condition ekozalaka no mobali tia na mutu na yo ke oza na devoir ya korégulariser kwa kovivre te na ignorance omonake no batikelo mwasi ofele famille bakipaka te soko tiango na mutu no bongo nde ozovivre na ekobo na lisumu mais soki onobi nzambe nga na ndimi likambo oyo elati nga na nzoto nazoréguler makambo oyo na espace ya une année ya 2 ans nzambe akotala yo soki ono 2 ans 3 ans réglé te nde komi lisuku lisumu nde komi lisuku lisumu ekomi lisuku péché mais soki oréguler no yango oréglé là il y a pas de problème mais nako autoriser te nakoloba te ke na mabala nyonso to mobali bavanda libala yaka tofanda mobali avandi na mwasi ono bavivre nekobo te babongisa nde et puis malédiction moko eza wana te bongisa parce que babi mutu a déverger c'est que ça déjà mabé a bongisa même ata papa mona na boyi libala wana mobali bongisa voilà. En tout cas, merci beaucoup, Dr Patrick. Mais en tout cas, il y a moi des questions, mon cas est souka. Où tu expliquais biso pour na bakaya pour de vierger, mais si ko bateau to ndeko mobali mora de vierger moi si voyager moi si akenda mobali atikala. Est-ce que couple ndenge wana il faut mobali pe kaka aluka moyen afuta pas wana qui pas de vierger qui abala mona moi si wana oh mona moi si pa kenda na ye asali pe vie na ye o patikali koto osala vie na ye. Est-ce que impact mon ko ezate na kati wana? Na français bazolo ya biso mibale abstrait na concret. Exemple de soit déverger ba yebi mamo wana za concret ba kangi au déverger moi na bato. Ah OK. Monsieur eza ki no déverger moi na lobate ça me peut ekende pété. Mais Bible ko changer te ekoyoke la mutu mawate. Ah. Bible ekoyoke la mutu mawate ça constitution. Donc tout le batunyo sto ba viola ba na okene ko bala. Constitution eza spirituelle, Bible eza ma commis spirituelle. Et que notamment yo déverger moi na mwasi ya bato, moi na bato. Papa va éviter moi moi ça l'obité. Mais si le plan spirituel makilo tangisi wana, au sali pacte du sang. Ouais. Pourquoi yo il faut foutre en bon wana pacte du sang parce que diable avant na kanakati il y a pacte du sang. Ata moi sur yo moko. Bolbi que to mela makila chéri to kabwana te. Quand ndebo mela makila bo côté pe diable na kati alliance na bino. Azali. Ndemo na ba compréhension mususu. Ngana ba camarade belé ba mela na basi makila me ba kabwana kaka. Alors moi c'est bon ce que non voyage moko plus que il y a qui papa ba habiter. Yo mobile ko baté que non ça c'est une occasion favorable parce que si les plans spirituels au kangama et au landa yo au moins que non plus tard et comme il y a problème ba complication ba freinage ba blocage bato nyonso to ba dévierge ba na basi ya bato bobala bangote jeune garçon pour habitant ton okola exemple j'aime sunga funa zo ka mona na dévierge ngayo moninga na sala moti oui au nom de Jésus-Christ na tikala ko sala biloko ndenge wana te vraiment oui je jure au nom de Dieu so na sala on a oloba ozomona so na sala on oloba mais biloko ndenge wana so que noter naza sauvé naza épargné osé épargner physiquement mais spirituellement osé épargner te ozomona c'est ça. Oh attends moi so na kenya bala kuna oyo ke no bala kote sur le plan spirituel yo mobali ndi ozana problème yo mobali ndi ozana problème parce que ça la pacte du sang ba prophète abal po moto ekita ba ibaki importance impact ya pacte du sang ba bi ke no bandu ko sa incision ba père ebele ba komi choqué ba zo sala incision pour que non makile tanga po moto ekita soki Elias aki wana te mais ba prophète abal ba kiti ça peut moto pour ba bi que non les esprits on les appelle quand on fait les pactes du sang. Il y a un temps où on a combat, il y a un pacte du sang. Dans le combat spirituel, tant qu'on l'étape, il y a un pacte du sang, la destruction des hôtels, la construction des hôtels, l'alliance nocturne, repas nocturne, cadeau bizarre. Donc, dans le combat spirituel, il y a un serpent fuyant,
makambo belé tout ça ba pacte et les totems au moins tamboka na biso oyebi totem mboka na biso oyebi te na tango ya président Kasavubu totem ezaka mbembe na tango ya président Mobutu totem ezaka léopard na tango Mosé ekomi lion na tango président Kabila ekomi léopard lelo ezapeka toujours léopard donc expliquer ba totem batu be bazana ba totem na bango les combats de totem les combats de noms les combats de tribus donc thème ya combat spirituel ça c'est annuel eza combat moko ya ko comment quoi s'inquiéter makasi ya lobi na ba commentaire bongo sikoyo soki eza bongo il faut basala nini bango bato yo ba dévierge bana batu na ba passer na bango bato ba dévierge bana batu na ba passer na bango bible lobi boye soki ke non para wana aboy obala mwana ye futa mbongo ya d'autres mais soki par exemple non yopo kendo bala eza mambosaka na bo jeunesse na 15 ans le loko na 50 ans et que non ba para mwasi ba kufa to na guerre moko so ba kenende ngwana biso ba sena nzambe tozali prophète mobik sazali eh oui naza para spirituel obenginga na obondela pona o futi ba mando tubeli opesi ba mando opesi mbongo wana action de grâce on peut action de grâce na bonne parce que Bible peut se pouvoir et le obo kangana se et quand même pile kolo bo fongana se fongana pile kolo bato belé soko bo déverger mona mwasi bato o soanya na ntebenga ngai tango yango mona no bando no luka mikanda na poto ye yate utika mam na Afrika banda que nous luka libali ya to utika mam na Afrika Merci Dr Patrick Ndeto komina suka couple moko papesanga histoire vraie na bango baza déjà na procédure ya divorce kanengo zoloba awa ndeko frère abanda osambela makasi akutana ndeko mwasi bapanda na bolingo me balingaki ba respecter maloba nzambe avant le mariage bakoya l'impudicité te mais bakomi babalani basala un mois kaka ya fiançailles babalani parce que moi ça sambelaka ye pas sambelaka zoka pipia mobali za loka ya bana 5 ans mobali yake oluka ventouse alors que chinois. Mais il y a possibilité avec la technologie d'aujourd'hui d'agrandir, d'augmenter. Avec les chinois. Alors que sexologue. Voilà, ils ont répété la Bible. Pour pousser l'eau qu'on a ma pesio. Et ça m'a bêté. Et ça m'a bêté, ça les soumoutés. On a mes bêtes, t'as mon corps, on va passer le roi de quoi là. Mais pas tout ça m'a fait me coucher. Pas tout ça m'a fait me laït. Ils ont fan, à ta préservatif, ils ont côte, ils ont quoi. Abenga prophète Mobix na bonne réponse à Elia Moulay. Merci beaucoup. Oui, na bonne réponse à papa Moko Boy. Na bonne réponse à papa Moko, papa a une puissance sexuelle. Na bonne réponse à papa na zonga bien, ayoka bien. Dieu est capable de tout sauf de rien. Nzambe est capable de couper ça. Volume peut on a mettre qui peut au jeu épanouissement. Oui, c'est possible. Merci beaucoup Dr Patrick Neto succès mission na biso. Lobi bozala ebele lisusu tozana quel est l'impact de l'inceste. To lobi lango lobi Dr Patrick un mot comme na suka message nini okolo bana bana nzambe nyostu o baza rolango sikolo. Merci beaucoup. Lobi na ozana tongo penza awa. 7h juste na sina komi. OK. Pour na émission Lobi. Parce que lelo t'as témoin Jésus mama kamebele tokita maman mariage oyo toujours te yango awa na émission analysons tous ensemble et ça pour na kosunga libala ezala alors nazo pesa chance na ba onions to ba bala lobi samedi et puis na ba oyo ba bala kala mingi te nzambe apamola bango a pouvoir nzambe asala kino kuta na mobali oyo azabie oyo apambola mape apamola mina molimo pe na nzoto okuta pena mwasa pamona molimo pena nzoto pena bizaleli po ezali baputi yango na soko ngo bala sambela nzambe benga pe biso to orienter yo bato belinde babenga ka biso nete soka mona mbala zaki toko bogar mais keba eza mamshu batamasi na pesi moti nanga na yomoko na Preston bébé Preston soit toujours correct, soit toujours intelligent, soit toujours fort. Dans la classe bien, il y a de l'avenir. Nous avons la battre là. Na pesi moti na maman Titi Bwana à partir de Chine. Nous avons apambola yo. Na pesi moti na Rosie na maman Jemima Kiliko. Na pesi moti na maman Jocelyne
Maman Nancy Balanda, nzambe apambola yo na Maeva kuka Maeva. Na kama na ngai Hervé na États-Unis nzambe apambola ye na bon deliver za sima caméra na ba onyo so balanda biso na couple bijou na fils bazana kishasa awa nzambe apambola bango bato onyo so basutena kingai na mabondeli bana nga nyonso tu ya molimo mama Solange papa Godard Patana papa Alain na Lyon boza ebele bo soutenir papa Johnny na Australie mama Rit na Allemagne bato ebele bo soutenir Maman Micheline, nzambe apambola yo, maman Meda Mukuna. Bato nyonso bonde ponanga chaque tongo maman Sarah. Papa otini na mama Sarah, eza maman Sarah OEP, alandela kinga docteur ndeni santé za, eza la président Diego Milito vraiment na monde bolingo et selinga bien makasi. Mutu aza malade, so la quand même consolation. Pierre a été arrêté dans la prison. L'église nécessite d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'ange de Dieu était descendu et il avait intervenu. Vraiment merci na soutien na bino. Merci beaucoup docteur Patrick, merci Batunias Tubolandi biso ngala bino. Na bo santé maman Michel, maman Marie Michel. Donc on surtout docteur Olamuki, docteur Neni santé donc ko landelanga na midi ko benga. Donc na mon bolingo. Merci beaucoup. Merci beaucoup na bande Konyos Tubolandi biso. Restez branchés na émission na bino ya analysons tous ensemble de Kutani Bongo lobby na émission mususu na thème na biso ya quel est l'impact de l'inceste. Bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.